eza na rapport nini na soki ya kufeli yaya yo ibuto lobake azolo na oyo ye abukaki makambo ko bobasana na choc nani lalu choc wana eza comme mo ezo peser zeno na yema o parce que yema lobaki likam na ndenga mabete ya gabe répondre na ndenga mabe ya gabe salaki mabe to makolinga ya hypocrisie eza to bakolinga hypocrisie eza Gabriel Boni tango apesa mbwake una arrête Gabi wana Gabriel Boni na ope balinga ke vrai bazar o balinga ke vrai bazar elo ka toto ba comédien na ko tia bandeko nyonso tout il faut to banga quand même Nzambi oui ebele ebele ya ko linga bazar muke mais à un moment donné muto abosana ke Gabriel wana tanga likambu ya biso surtout ba comédien ayaka pe mo liboso biso tozongi sima ya mila kisaka loba ya des fois pas kufaka ba victime na batu po na biso ba comédien ya des fois pas lekaka ba mbeka po na biso sko asala mo erreur mo be batala ngote batala te ke Gabriel na pas sala mo bayaka kamba na ko Gabriel alekisi Gabriel azama be vous comprenez dès que ibutu ngana okamu nana ba audio eza ya Gabriel pesa nga ba audio en tout cas émission ya ibutu taka omoni ibutu bandi ko déborder ya Gabi lelo te abandi yango kala ibutu oui ngakufela ki papa na ya Gabi tindi ba audio na nango bocha ba audio parce que okikanda na moni ka ibutu lobe belé papa bosani ke yepeta ngakufela ki papa ya Gabi pe abenda ki pembeni azokata un peu 100 francs na ya pièce ki est-ce que wana na plateau na ibutu lobaki yango ibutu déborder la Gabriel makasi mutu to ayebi yango ibutu bon famille mona Gabriel te s'il te plaît bimama na via Gabriel obandi na Gabriel lelo te peut-être bokasa ibuta gafela Gabi ka pona mama kambo ucholeka ya ba contribution te bat mama no baba tutu ba yebi ibutu sa lekine mission de boda Gabriel makas asala ngo poani po bi ke soka salon sok tena Gabi ki parate OK aya mande matanga te parce que bana na biso o batala ki be mission balobi aya na été parce que koya ibutu papé et changer na mutu loko te aya ka te parce que da buzoba quand on fait na plateau lobi ba n'importe quoi pona mutu po bani oye les lisos en bolingo ibutu obi ke ya maya sali mabe fala landela bato bakabola sila na belle mais yo bosani ke yo mo kaboli munene parce que obane ko fana na plateau pona ko finga sila o belle va bane ko tinda yo te wana sala wana ba sentiment na yo donc c'est-à-dire parmi bato ko kabola ibutu yo folo ba ke ngape na bato pe bakabola belle na sila ngamoko ibutu na za mais ya mai wana afanda te na plateau pa finga sila Marie-Jean de Bolola afanda na plateau te pa finga sila mais yo ibutu lobi ke ya mai fala o ka souci ya bato yo ko yo tsa mai souci yo mono souci wana te yo mono ozoka ciseaux o diviser so mikolo zo ngo souder ciseaux parce que o comprendre que te na kufela ki papa na finga sila mais sila sungenga lobaki bon aza Gabriel pasa liboma te pour que nous lobaka bon mbala manque bino ba comédien na posa mbongo na bino te so alobi bongo seka yo kaki likambu yango alobi bongo mais ngana bisa Gabriel asikate na yebi ndeko nanga azamtema mukuse mais aboma moto atana se toza famille c'est la famille mabeka banda tantangu yo likambu za inde musu yo bande musu za groupe to salaki groupe ezaki to zaki matanga ya Aida mutu muninga na choc yo ba choc poana Gabezaka ke ba vérité que vérité nyo surtout eza ya koloba te Belvi yango bozo luka bo batama na sima na ye po ebima ke Belvi nde moto asali ke boya bo quitter ba hypocrite Belvi yango yona yemoko ayebinga bien ayebi bino moko ebi bolingwa moko epana ye ayebi yango atembo atindi cotisation na ye atindi cotisation na ye na wanga yango te pe na zui yango na amour nyoso na zui yango atindi cotisation na ye chiko bino bato bambolombolo o bolanda ka sima bolo bali lisusu totala na zui cotisation na ye oyo atie ya ebele pe na zui yango o bolingo batama na sima na ye ke to sala boye po amona biso bato malamu ye moko ko na bino atindi cotisation na zwaki yango lobi na zui yango penza na zui bo moi pa ibosuki ngo profiter na faiblesse nanga pona na mabele na zo la ya nanga o le kana be mission ba n'importe quoi na kombolanga tanda ko lâcher ba mumo kwa mabe na ko lâcher ba mumo kwa mabe awa keba engam na lesa au poison te keba ko lukali wana na mutu nanga te s'il vous plaît o yanga na o lukongo na mutu to pe yo ko lukala mutu nanga te s'il vous plaît non, personne de respect, s'il te plaît.
bosuka na ngai ye bosuka nakozwa mbongo na bino te bozongisa yango mimi zongisa mutu na mutu mbongo na ye nakozwa yango te ebemba ba $10 nakozwa yango te zongisa yango boko profite nga te bokeba ebeta likambo ya Leya Ndaya Mamundaya oyo ezaki bato ebele bayebaka na bango te mais le jour où ya Gabi aza lumière ya Gabi aza étoile abetaki eloko wana na babana mike ya poto bako comprendre makambo wana lelo eza choc makasi mpona yaya wana ti lelo na ya Gabi basololaka pe te ti mokili esi balingai baza binemi te balingai basola mpo male ya pende aza nayebi ke eloko Gabriel alobi apart yango na pe na bolamu mo be Gabriel asala pe mpona nga oyo eza très important koleka oyo comédien ntango bake misu bayeba te yo nde oyebi te ke bacomédien bayebi lokola bafonctionne na bango na monde ya hypocrisie pardon mutu na mutu agérer yango na kwe na ye ndeti nga na part na nga na sepela na ya Gabi ndenge alobango na émission te po wani po lokola baza ba master eza vie privée na ye aza master na ye lokola déjà vie na biso Baptiste alekaki a confirmer faki ya Gabi aleka na ye te po alobango po wana aza master Mama, if love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université
Kimbangiste, avenue Kombo Nango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abiso, pour na bateau, balingi ba contacter Biso, pour na ba détail, mon sousou, Eza plus 243 89 72 32 229. Ngai nazana matanga. Oya kufeli aza grand frère nanga. Oya moninga nde nazokola, moninga na osukwa na bikini. Grand frère wana aza cher pour nanga. Oyo na vi nanga nanu abetanga tambata te, nanu agangela tanga te na mutu makasi nyonso na kola nango, nanu agangela tanga ite. Donc nazolela na motema, nazolela nazoka pasi, njoto ezokonda. S'il vous plaît botikanga, s'il vous plaît botikanga. Ibutu, pardon. Na sengo penda pardon Ibutu. Tika ba émission na kombo na ngai. Tika ba émission na kombo na nga. Ngai mtu na tinda kite ba ko lakisa ngai kende batu bazoko kite. Ngai te mtu na tinda ki. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ba cotisation na bino ekosala nga eloko te nazo répéter yango. Yo Ibutu yo finga ngati. Yo Ibutu ofinga kanga. Ibutu afinga ngai. Mais papa na bango kufa na landai na privé na tindela imbongo. Na te ba cotisation ba $10 wana te. Hey butaki yo lo koleka na émission lo bakio Gabriel lobi na zo bamba kamwezo lekela ngate na lobi na lobi makamele lekela na combien na bino na ba $300 bobi misaka na cotisation. Na ba $300 ba $10. Pona le bakele makamezo lekela ngate na zangi yango wa mayele te so na lobi ke makambu ndebi ya nga kufi nazo raisonner nazo kamwa nazo mona makambu ya mokili ndenge zo leka nazo kamwa nde ya nga kufi wa ko bakele na ba pona bido batama boke nga na vai na ke raisonner makamba maboke nga Gabriel wali boma olingo profiter la faiblesse nanga pona na se boyebi penga na koko yulu kapela ndo sala be mission kili attention Ibutu attention koya matanga te so yeba obeta yo koya te famille na mobimba babi ko tiali kolote pe babi na zwa mbongo na bino te mimi ozoyo kanga bokata zongisa bambongo bato basi batie bambongo na bango zongisa bokata Belvi yango bozo luka bo bata mana sima na epo ebima ke Belvi nde moto asali ke boya bo kite ba hypocrite Belvi yango yona yemoko ayebinga bien ayebi bino moko ebi bolingwa moko epana ye ayebi yango atindi cotisation na ye na wanga yango te pe na zui yango na amour nyoso na zui yango atindi cotisation na ye siko bino bato bambolombolo o bolandaka esima bolo balisusu totala na zui cotisation na ye oyo atie ya ebele pe na zui yango o bolingo batama na sima na ye ke tosala boye po amona biso bato malamu ye moko kolo na bino atindi cotisation na zwaki yango lobi na zui yango penza na zui bomoi epai bosuki ningo profiter na faiblesse nanga mpona na mabele nazolela ya nanga oleka na bemission ba n'importe quoi na kombo nanga tanda kokolashe bamumo kwa mabe na kolashe pela bamumo kwa mabe awa keba engam na lesa au poison te keba koluka liwana wana mutu nanga te s'il vous plaît oya ngana oluka na mutu to pe yo koluka na mutu nanga te s'il vous plaît. Non, personne de respect, s'il te plaît. Bosuka nangaye, bosuka. Bozong na kozwa mbongo na bino te, bozongisa yango, mimi zongisa na mtu mbongo na ye na kozwa yango te. Ebemba ba $10 na kozwa yango te. Zongisa yango. Boko profiter ngate. Bokeba
Vous avez révélé à autant la biso en tout cas merci beaucoup na fidélité confesse pour pesa biso qui me rené na katsa mabota na bino. Merci de ma partenaire officiel tout ya chaîne na biso et voilà on est là. Toujours na titi ya matanga na mirena ndo na biso nene botai o pito ka mekepi ko sola par rapport à lisolo ko le kaka ya matanga mais na zanga monte na kata plateau na zabongo na mire MK yokani pina la luma le ba auto mekepi ko analyser na bango to mekepi ko tout na mituna pa ndo na biso nene botai tout d'abord to zapena MK d'inviter si aux ana monde le voir par rapport à batba la biso le micro na pesika ka mbote na batu nyonso bana nyonso bazoya ko libako Rolanda biso mingi to na tissu de matanga nous accompagnons la famille pour na passer outil comme la bango mais ko pekisa biso to sala musala na biso te to sala musala na biso si à dire on sera là pour na rocha micro parce que musala na biso penande yango na to ya ko teka kwanga te to ya ko sala la eloko mususu ta par wana donc na tikeli pe la lou abakisa mwanda wa merci beaucoup bande ko to Rolanda biso na pesi bambote de partout et indika to lo ba to zana titi ya matanga ipai wapi oto yeto solande wona biso nene botai par rapport à bamarambo o ezoleka na matanga donc voilà na ebiki bozwa temps ya koyoka oni to sola na bandeko na kata plateau voilà diriger plateau to voilà merci beaucoup na lalo maleba MK manene botai bonjour na bino nyonso. Sinon, dans mon niveau santé, moi, je avant qu'on a tourné déjà. Non, bien té. Non, bien té, ça m'a bakanda. Voilà. Encore une fois, excuse, désolé pour te discuter avec trop dans le téléphone. Je vais me faire écouter Kotaki, on va discuter les gars entre eux. Tu n'as pas là na yote. Nga na fonctionne na hypocrisie. OK. Na sepela na yote. Bonjour, non na ba diaspora nyonso. Ba diaspora. Jasa de moi-même na ngabino makasi. Merci à pe bolela na biso bozo benga ba conseil, merci vraiment. Toza elongo na bino. Moni. Dans na tala émission na tikono kana mutado sono kele kanda no yo. Na mwa ko ndire pe ozo oli na biso monjoko zo chola. Po obi déjà que ibuto azade ya mutu mo bo agafara trop. Surtout soit moni nkoye na ebiki na maîtrise te. Comment on sait le bon mais c'est un raison qu'on peut ça pour les amusala na yo. Vous comprenez quand même les amusala. Et soit on comprend les amusala mais quelque part après moi ba maye les frais kotara. Ah ero bande ko ba olela. Bo bande ma amsusu te ibu tout ko ta ma amsusu sauf que na plateau boko katate. OK. Donc c'est ça ben c'est l'équipe, toi famille. OK. C'est le cas qui c'est ça. Voilà. Programme nous a retenu car vendredi samedi. Vendredi samedi. OK. Donc non d'abord tout droit parce que va devoir retarder sur billet de partout. C'est vrai, yo pour yoka kiango qui est tant ba tiaki komba ya Gabi pour ba tcha bambongo na cotisation matangango, ba ba retira ki, ba retira ki ba kima ki groupe. C'est vrai pour regarder solango. Toi bi bisonyo so to ga pas mal jour MK tourner nga on ça qui on a répondre qui on a dit que nga pona nga ezo choquer na ngate. O akoya tolela nzamba opambola mutu wana. O pa koya te nzambe pa kopambole mais ndeti nga eko déranger na ngate. Ya ya pa kolamuka na été. Bi choc oyo mutu akoya te wana koya na été ndeko sala biso te que choquer si là. Donc c'est ça. Voilà. Yo moko d'après mon personnel mais le nini sali bandeko ba quitter groupe parce que groupe zaki matanga ya Aïda ba cotiser mbongo problème il quitter kimia matanga na mais qu'est-ce qui fait car na tour ya Gabi et bota ba problème ba makele les bato ba kimana groupe non e bandeni to kana sima yibu se reprocher le hôtel te yibu to lodi bongo aba na émission na yiti que bato ba quitter pona ya Gabi ashoka bato bato ba quitter parce que oya Gabi alona ki yango ya bukaki donc ça dit biso tout siko to na simara ya yibutu so baza porter parole ba comédien o ba kitaki o ba yebisaki ki ya Gabi ba on ba quitter pona bongo c'est ça manene na occasion et pesa meni biso tozo sur na plateau bien que makamyo so ndengele kanaki biso so to yamba ki pays butu ensemble yo se reconnaître que ya Gabi ashoka penza bato. Non reconnaître te. On reconnaître. Non reconnaître avant de l'homme soit sala ou c'est pelé ça mutute. Pas choc. MK. Non ça va aventure na choc. Na éviter pour biso pe moi bi ko to ke na musika te. Même si on prononce on m'a dit mon choc. Choc. Te. Bon. To pe ça non raison bongo. Ce qui a choqué bateau, il pas un bateau ba choquer. Mais minga na bi que ça peut-être am sou moto sepelité parce que
tant que le choc est aboyé. Moi, je ne parle pas, on a compris le choc. Au moment où on a un monde de théâtre, je me suis maman a maman livre, maman dit maman. Gabriel a liste, on a tu faut qu'il y ait un poto. Gabriel a dit que abache lalou maleba faut qu'il mais Gabriel a une place à lalou a tient nene bouteille. Nous avons pas la vérité bimi. Comme tout est bien que on va qu'il y a une mère enveloppe yaka. Il y a pas me péter à kafu. So Gabriel ola tient acha lalou na place na ye au maire à Sengaki. Gabriel a tient nene bouteille. OK. Zamba la raté vérité bimi. Et yebani ke daki place ya lalou. OK. Mais on est choqué. Oh le so la loi fait na plateau va tourner ba choc nino ya gaba pesa lo baté choc ma tout cas voyage mo ya rapona nga ya gaba tchaka tchaka maman atchaka peut-être néné yango des choc parce que ko voyager à la loi les opportunités peut-être à voyager na mboka na te accueilli mbongo mo boy fala zonga sala makambo mais à l'usuité ça choc quand tu vas parler ba tout Gabriel a choqué ba tout choc en ça yomoni na sali no effort na zoka bien te mo na saka effort na kuti bino na matanga pardon beaucoup tinga na matanga nata na posolo baté pour maman na excuser batuto botalanga na bi ke sana batu musu bo benga depuis lobi bolo baté te oui to lo baté mais au senga na biloko musu surtout une mission ibuto yaki nango en tout cas ils ont plaire te tara epesina batu kanda epesina bana o ya biso ya mibali kanda tina niveau balo bana ya gabi ke soki collègue no wana tie makolo ana matanga to veta. Parce que toza batu ya des fois comme ça ko ya boye hôtel no bité na zela non ndeko oya kunda ndeko na ye après ngana ya lokwa ngana yebi koloba mais lokwa ozano ka ibuto olingaka oloba ta makambo eza bongo te oyeka po oloba oyo lingi olobo sepelisa batu comme choc yo muto yebi yango ya wana na ndenge pa bien ça tombe bien kwa micro pe kutinga to meka no ko soleil parce que il y a des bases à mon centre tout est ça peut na ba défaut na ye OK to solana bino kota za na ba côté ba choc ngo biso na bino to ebite to mekano ko yebango lelo parce que normal ba tebele bazon dimela ibutu pourquoi parce que ibutu za muto abanda ba théâtre na époque wana yana ba ya gabi et puis que ibutu abanda théâtre kala parce que batu ba loba ndenge azolo ba bongo c'est que ya gabi pas choka déjà vers ces années là lobi te MK tozo solana bino likamba choc ngo on a son objet, on a besoin de ça, on a mis des fois, on a ça sur l'émission. Oui, tu es bien. Mais vous allez bien, si vous avez expliqué comment. Il y a un plateau, on a expliqué bateau, ba choc, il y a des chocs à bateau. Ah, contredit peut-être un na on a lobby. Mais ça bien maman loba. Ba diaspora baby que maman ne non le ça solo pour ba image na ba prévisa. OK. To loba lo ma batate. To loba na sentiment et puis to loba inapercité, ça dit faut ba prévisa là. OK. Il faut ba prévisa là. Pour on loba mambo internet c'est bobeti na ba chaîne no tinda batweza babi ya gabi ba choka ete yenda choka ya chokamate pourquoi parce que babanga koloba na ya gabi po babi ke soki oyena 12h na 12h5 ya ko ya te azala pe choqué na mamna na lobi bi aza mo santo te mais atolo wana mo choc ba ko sepela tende examini mais ba choc te to kokosa na pesi la loi lo ba pe mwenda voilà. Merci beaucoup MK et merci na Sasa Talou et toujours continuer toujours dans Nene Boutaï par rapport à mambo yo ezo le carnet tout le baki na matanga et surtout na émission oyo ndeko biso Jean-Pierre Ibutu asalaki et ngana landaki vraiment émission na boke binyo sur MK et Ibutu alobaki parti moko bien abaki clair que ya Gabi au foutara oyo asaïnin o asalaki o asalara batu souvent parce que ya Gabi a chokara batu trop yango yepe comme tourner basa nini ba choqué bon comme Nene Boutaï ana posa aye baba choc wana o ya Gabi a choka batu Nene Boutaï toza bisoniors tout accro na YouTube to ça la YouTube ngaso na robosa na me batu wa tala biso ba meka ko éclaircir biso na ba o biso do ça nini voilà ba bossa na raté sur le plan choc tozonga mwa moke sima biso nyos to yebike ya Gabi a choka Diana Makila o lo Diana Makila akota na Lilita pona ba choc ya Gabi o ti lelo basola tina ya Gabi biso nyos to yebi yango na hebide Nene Boutaï est-ce que ko expliquer biso wana pona yo eza choc te premièrement non c'est faux
seke bobosani basola na biro ya bela TV mona te bambote te bino ne boyebi te me bato bayebi ona oloba ngana oloba na bibia na oloba mambo yo soki na lobi muta monike na kosi okebukaka na chaîne nde Belva sangisaka ba chaque fin de l'année bato bayaka na ba bureau moi bambote bato bazaka na moi ba mes attentes babenda na to mona monango écoute oui et ça na maka bongo na oyeba so na bosante na bureau ya bela ya gabina diana bakutanaka basolola je crois basudia tapo on dirait bablo mo bongo so na bosante basolola ka to leki les jours en réconciliation ya sundia tapé na te na mona ya sudia teza moi na odute me ya nani ya ndona so za mabongo ya bongo ya diana teza bongo basolola ngo basola na bureau ya bela to mona te le cas au éclaircir parce que bato belé ti lo batikala na ba shop na mitu na mitema voilà kendeka tenga na bibe na notinda biloko na ba chaîne betaka Bel Air télévision kota na ba na biloko na ye ya ba wakabolaka ya ba bureau tout consort bat mam na lo baba yebi bat ba komana ba commentaire ezalaka 2 fois 3 fois ezalaka une fois bakuta na bureau ezalaka peka bela ezalaka peka ya gabina na ndongo na bisote ezalaka ba comédien nyonso ne bayaka ba oleka na ba plateau c'est on a Jimmy mona lemba est-ce kaza na pie ba mbote poser ba question ba yambani to sololi eleki amo ba tebele ba makalunga pe bazala so na bosante mais non ba mamna lo beza vrai boke na nini ya Bel Air télévision ba ambiance ba fin de l'année eza après ba makamwana eza ce qu'on a bien nene bouteille pardon pour alikara en fait neti comme les questions on répondre mais pour ndona biso na vraiment na ndenga mabete na ngana lo ba mamwana parce que quelque part de wasa tika biso tozonga te no ya tozonga wana et qui te parce que famille peso sepelate mais comme les questions et na plateau parmi ka ba choc en ono et ça pe bientôt me resola réponse à besoin pour na biso na bino to bi na biso na pas que lombe pour ibe yu matin ouais ala yu matin so ki ala yu matin ya gabi so ka na plateau lobby afanda ne bokanza acha afanda ni pando banga ya gabi na ebite afanda ni pour conscience na yebi to samba na moite bolimbisanga vraiment bato boteninga rigueur te s'il te plaît na obandela eza question tout la loi tuninga ngo toloba parce que eloba marape mingi eza pe na be monsieur belé bandeko bazozongisa ngo mwa mingi na kota détail te po muto akufi basamba na te na lobika mukie muto na mutazwa parmi ndeko na biso akenda azalaka yuma te boyebi bien aipe fioso chepachi vous comprenez tant afandaka niende ya gabi ando sa bémission abangaka ya gabi te po ya gabi aza mona mourate po ya gabi simara munduki te so ya sala ya gabi do de réponse gabi beti masasi donc ayebaka le pourquoi le barate toleka azate na bomo itoko kota détail mulaité voilà c'est le mot pardon la lou notamment pe quand tozo évoluer na matanga wa récemment pe ndona so tango souci banto ata otsika biso pe à son âme to monaka ba di ya gabi et puis na bossa inte pardon nazongi suka pardon nani sasa na yeka pando na biso ana boza bata ba gauche droite kaka bino tango ndeko alali bolata liwana e bato ebele bolata ba fifi miel ya leka vie est-ce que vous en avez pio bambote na Turquie o fifi babeti abotolaka mobali na matadi e bo bata ba dossier mais par rapport muto azaki phare comme combo ko leka gabi si on a ebisio lelo eza na choc elekite na lobi te kendo na biso abotola e mobali na sangsika parce que ka yemo mutu moko bolatela ka etala bato ebele OK choc eleki ya mbongo ezate choc eleki te mutu peut-être abotoli yo mobali moko lobi na vie linga bala yo ezate voilà somme te ko peut-être MK obima na mwana nga soke bi eza bongo ou pas eza na ngolo ko bomba moto te kasa za ki pe wana faki ya sauver réputation ngo yango na lobi na yo eza ko bebisela déjà yango na lobi na yo eza raison te to samba na moto akufa te la lo toleka voilà très bien toleka to yesusu kande boza mama matanga ndepe ya champion le baki to ba osala kaka o ba sala gabi na mama matanga pe kaka to mona pe ndona biso susi bantu pe tanga kufia wa to mona ba dia ya gabi tanga me koma tina niveau ke ya gabi azala suspendi en plus ba zwa mbongo na ye da ba zongisela ya gabi mbongo ti ya contribution les a pas peu ba bloquer déranger pe ba tom soso soki butalobi na okaki alobi ke yaka bazo futa o aloni namona te comédien moko akufeli ya na ye ou bien mwana na yube ndeko na ye
ntango moto yango akufeli bongo ale basali groupe parce que tanto oloba likambo na monoko fo koyebaka likambo na oloba efo ezala bongo aloni oyo abukaki c'est ça na oyo yango ibutu olobaki ti très bien surtout na matanga siko biso na bino tomona matanga moko te comédien akufeli ya na ye uleki na ye ya gabi na groupe moko basali akota bandolo ba bêtise pour ndeko wana akufeli de 1 de 2 les contrats tomonaka soki comédien akufi ou akufeli Gabriel azana champion pona kokongola bambongo pona ko alerter batu ezana ndeko azana malade wana nde musala ne masalaka OK et puis ezana mutu musako opesa te ya Gabriel ko luka pesa mutu wana mona ni te Gabriel ko luka landa le contrat musalo ya Gabriel sala rande makasi yango wana mais ça le contraire au ibuta lobi ke bandeko ba quitter parce que choka bango o ya salaka yango asana ya na question no lobaki ko kasa te na bosani très bien ozomona ke eza na rapport te na mambo lobi biso tuna bilo to bi ke mutu soka comédien soka kufi ou akufeli musala Gabriel eza kobelela batu ba chambo o ya tete Gabriel alandaka batu MK tina bandaku batu tout mamnolo ba diaspora ba yebi to mona ngombe no ba sikoyo eza na rapport nini na soki ya kufeli yaya yo ibuto lobake azolo na oyo ye abukaki les contrats par exemple ibuto na ede oyo ebolobate soki par exemple ezaki ke fête ou ya gabi asali si film mutu mo wa yete fallait ne ibuto lobake so ya gabi se plaindre fallait ibuto lobaya ya gabi so mutu na yete peut-être pour choka ya boy ko kokota na film na yo c'est ça yango nde ayete non bah après ba dire ya ndeko na biso Jean-Pierre Boutou et kenda ke bato ba quitter pour par rapport à choka batu ce monde bato ba sali pour à blesser pe ba mitema bato belo moment au pe bazana matanga donc moment au pe ya za matanga so bato ba blesser à trouver normal dans sens où ya le bele yango na peut-être to ke na para lobika c'est toi qui est bien yango na bika ke za na rapport parce que toujours c'est même pas to sola non to meka no ko sola choc yango na monje ibutunda yebi yango mikole ka biso nyonso po angama na do ibutunda yebi yango kwa ibutu yebi yango tozo sola ka par rapport à ba choc yango te o ibutu yebi ke ye a choka batu OK epeka ndemo nde tolo basiko boye po eza nango l'état te ndemo pe ga ba ko la muki abi eza réputation nanga au moment na olela peut-être ya nanga mais ndeko moko aleki na TV pona koloba ke nga na choka bato mo choc ya facilité nazo répéter très bien na onzonga lisusu mo choc ko sepesa mutu te za likamsu me ko choquer bato ande biso pe na bato ba ça va bazwa no ibutu azana wana mokonza simba ya mikono tangela biso ba choc OK il y a des forts temps ate il y a souci bantu za choc te non onzonga on répond non il y a des forts temps ate toye olobi ke ya gabi na matanga ya ndeko na biso lobaki bobo esala bazong c'est mboko ezaka ke ando sa mission OK mutu tout asala bémission ezaka Gabriel te matanga nde una biso bato nyonso basala bémission te po ma Gabriel ezaka ke ba vérité nde ba ke vérité nyonso tout eza ya koloba te naza clair nalobi ya bien côté aza na ba erreur na ye na koloba côté pas na ba raison na koloba ndete matanga nde una biso wana mutu tout asala émission mais ya Gabriel comme mabeka po anini bato bakotuni peut-être mabeni lo mona pa ndeko wana olatala ndeko wana pasa ke ina ye ntina lo basani ni alobi yango lelo peut-être esa ki mabe na groupe ba présent elombe ba présent pardon ba présent na bango nyonso ba monike Gabriel Matanga ba masumu ba Chifoxi na tanga matanga Gabriel bobobo c'est ça on est en batu soupé tombe lo ba ki on detinga pe na par na mona ki on peut quelque part ba na raison ba blom soufa ki pe pas loba facteur ko choquete ya ko choquete eza ko choquete asepeli se inde batute asepeli se batute parce que asala be mission wana ye mo côté be mission salama na matanga de biso ya ebele o batu ebele ba déborda ya biso bo moni Gabriel papa sango o asala émission bo solo ne papa sango ouais Israël Mutombo à 3 jours no mona yo père atambote no piao sona le lo piao te pour le bas il est très important so on a fait dans mon balelo on comprend que on dit mimi ngelo ngo lobeli Gabriel donc dit Gabriel bolamu na ye bato ba boma mwinda po bolamu ne mona na te pa bato bakata courant merci pour na rappel donc ma be Gabriel atamoko atami balé bato bagenda ko louer groupe ezo 500 $, même ta futi 500 pour louer groupe pour ma be Gabriel ekende solo yo Canada so ekende que Gabriel azama be mais bolamu na ye comment on a tellement de soucis à opérer c'est la lumière et on va comprendre pas Gabriel c'est ça voilà tout évolué pardon avant tout évolué tout le ngwana nene bota inana loba apparemment
réaction basali na kati ya groupe et servir pena na leçon parce que niveau est choqué bino niveau boninga ni bolobi parce que yango nezaki but na bango mais on parle net et pesi ya gabi leçon parce que babi ke bango ba pesi ndé leçon et qui pesi leçon parce que ninga leli na audio et le bimineti que leçon wana pende leki et simbi c'est là bango amoni ke ba pesi leçon mais c'est faux ya gabi so ba sa l'émission sala kaka ya solo a sala na kaka yango siko mingi mingi ça tombe be ko bobi leçon to ensemble to sola to banano ba choc yango les aki nini exactement so que ça ba choc vraiment de bolo ba wana ka choka ba to sala boy on a peut-être ata on a télévision so to système na ba ne tika ko choquer bato OK to comment on a conclusion d'accord la lu mutazaki na maloba na kata ki maloba na yibaka la lu to za pe récemment to mona ki ba guerre ezaki entre ya Gabi na ndona biso Gingombe et ça pena que même na mwasi ya ndona biso Gingombe akota yango Gingombe akoti comme ba live ba mboga pena ya makasi et ça pena de copie na parna ya bengo za parmi pe ba choc pe asali lango pena émission le bika za choqué makasi pas Vincent Chiluis total yango ndona biso mbala beka za choqué pa Gabi abia Gabi choqué ouais so ki ya Gabi choqué ona ndona biso so na bosana te on dirait bon balé ba chokani ndona so mbali ba chokani te ba chokani vraiment choc a gipa ya Gabi zani choc na ezali tozonga monte afuta ya boui oui bien là on peut s'en aller quitter on a ni bon comprendre tout ça toi na matanga ba basoya et surtout toi na biso na émission donc ils ont dérangé vraiment te tu évoluer nene botayi merci tu vas passer mes condoléances ya bouille s'il te plaît merci à vous OK bon comprendre tout ça na ya bouille pour d'abord on comprendre bouille yé blandine mafuta yé donc oh nani problématique on a ça yé mobala nani même que ça va ya yo leki ça va mwana njila solo hey blandine maleba ça va chérie ya boui ça va boui rolo ba moi on comprendre to yambi kizengi na plateau kizengi roni ata kizengi boko bato yambi kizengi na plateau kizengi moi un mot pour na Gabriel otala yo moi liloba par rapport ya et bon Gabriel otala Gabriel toi na matanga biso nyonso kaso rolo banini pour na Gabriel pona Gabriel na nene pona Gabriel na nene da moninga tina na nga kamba lobate bo Gabriel azai atala yo ndo za direct ngeli ba téléphone pour courage kake eza nzela biso nyonso o akufi azaka grand frère Gabriel te ya ba nene te ya ba nene botai te ya ba Gabriel kate aza grand frère na biso nyonso o akufi en tout cas aza grand frère na biso et surtout que mutu abelaki te eza liwa moko ya brisque bon c'est choquant mais tout ça nkamba lobate moi question de curiosité ya Gabriel alobi ba comédien ana posa ya mbongo na binote te Gabriel ba bongo poani oui yo ki odete ma papa nanga alobaki bon aza Gabriel pasa liboma te po ke nolobaka bongo mbala moke bino ba comédien na posa mbongo na bino te so alobi bongo seka yokaki likambu yango alobi bongo oui toza bato aza liboma te omoni balobaka ke apopiso pe français pe mo mobulu so bopelisi mo nde na français balobaka na posa mutani ndimbulanga nde bapesa opelisi moto te moto moyebimisa te na français yangwana omoni seke ayokaki pe likambu neuti bisika ayoka pe likambu yango asilikaki menga na bisa Gabriel asika te nayebi ndeko nanga aza mutema mukuse mais aboma moto atia na se toza famille c'est la famille ya mabeka abanda tantango yo likambu ezali nde musu yo bande mususu eza groupe tosalaki groupe ezalaki tozalaki matanga ya Aida
Oui, nous avons un groupe. Nous avons un groupe ya matanga Aïda. Biso no soto baki on a groupe te so ikaka marambu ya gali so sili to lekisi yango to libérer to sisko quoi to zui to le baki pendant le kola to zui disu matanga. Mususu ya grand frère ya Gabriel grand frère na biso. Le quoi to sisu matanga musu ya grand frère to longola ka kombo matanga Aïda to tika kombo matanga ya Gabriel. Mais zana bato de ba mi pesele mbo bakitaki. Pona ba groupe peza bongo. Yana mutu so apesi na contribution à ça nini à quitter. Donc c'est ça Esaïe bon. Ne ba changer comme bato ba quitter mutonda me magi sanwa ke websa Gabriel ke bato ba quitter yene mutasali mabe. OK. Mutu muninga na choc. Yo ba su choc pour fanda to zo yo wana. On fa na ngape fana yo. Fanda na yo. Blandi mafuta pe oh to c'est là. C'est la nuit oui. Ya Gabi otala yo. Ouais, na présenté à Gabi mes sincères condoléances. Nabi que ça passe, coopère de être cher. Il y a vraiment passé. Alors quand nous amenons ta consolaka. Elle lui a eza loi nature. Ya mutumsomo na betika libako epa ko ya kofi. Donc bien que louer ça la passe mais pour nga na mona ngo eza voyage mona mutaza na reine o yazo quitter là voilà mani dozo tamingité to bi ke to sisa awa to ya wana poto sola pena bino et to continuer na nene botayi bo comprendre que l'air bat baye il faut to sala ndenge salaka to zongi na nene botayi par rapport ya question ya Guy ya pete question ya Guy bon après ça bango déjà bon après ça na bango tozonga na question ya Guy yo biki bango mbale ba chokana mais biso tuni yo choc ya Guy et pas ya Gabi ezalaki nini po bato ba otala bango mibale ba chokana mutuku tabanda ko choquer mutaliso eza ya Guy eza ya Guy malembe ah muto asikate lokwa bino bobike ba choquer eza bino kutu toi na posa ya vérité bon te bino kutu batu te ah ba te pour so batu balobo ba kombo ya batu esente so tozo kendaka kaka ba choc donc c'est-à-dire que ozali kamwa mutu moko ozomona ke batu nyonso bazokoya na équilibre wana wa choka pe Gabi aya dembelika na équilibre wana o pe Gabi asala mabe aya dembelika na équilibre wana surtout bien lokola mai butu ayaki ko petela ngo sete quand to éclaircir no ba choc wana tozonga na matanga ndeko na biso tozonga na matanga ndeko na biso au moment oyo kaka nde ucholo bake to balati ya Gabi fardo ke ndeko na biso akei po na ye tawana mutu nyonso amona ba diaspora nyonso bamona ngane ne botai no sala ta ba 1000 émissions na batusu na kanga bango ya dedwa sasa ko yiba te ko tonga maya Gabi boye moi pe batusu pe na ndeko na pe ndeko anza kia na pe balobana te mais ba komé ba santu ba otonga pe Gabi ngape na ndo landela kaka to mona ke kitake mataki mais moment Gabi la taki fardo koto na bomoko ya Gabi azaki soki kesi so nan babenga na ebité kaka na moment wana ya Gabi azana na fardo muto ezo craquer to mona biso tu ya gine émission ayo apesa ya nene suspension ya Gabi Gabi comme ya nene to mona biso tunde yagi ayo apesa ya Gabi suspension siko suspension wana na kata bomoko bakoka pe ko pesa ngona kata groupe parce que to ba no mara yepe soki kesi wana ba yela ka pe biso na internet te so ni ne sala ki kaka ya gitanga yo pesa suspension wana na moment oyo ya za bati na moment oyo ya Gabi balateleli babeke ndeko na biso kepo na ye bona nanga très bien tozonga autant bozoganga ka ba choc comment ke ba choc eza tozonga aso tozongi na osima après to ya sikoyo mona ke ya Gabi na yagi na banda kutu ko choquer ya Gabi liboso mais même si ya Gabi lenga zana bosa na neke yagi ashoka ka mutali boso abosa na ye mais ça il hors de hôtel likolo gese kitene kaka aya ko sala ngona TV sikoyo soki hors de hôtel likolo na tuni question tango azaka question bayaka ko yebisa biso ngona chaîne nini kasi fu landela bango PC suspension et senga ka foba sala ngona télé et puis nazolo ba bien moment oyo azabati bazi ekulusu moko balati selier boyebi pe bino tu na kata groupe wana bomoko bebi ke na micho Gabriel azama ezo kitezo mata bazolo bakepona ndongo na biso meka na momana yagi aya na TV pona kopesa ya Gabi suspension
soit disant asalaki soki boye parce que apesa ka bien suspension on sur likambo pesa qui peut-être na groupe na mwa bomoko mais ngaki eza bien attendre de na biso aza bati na likambo parce que ça facilité bala to likambo ke mutu ana kufi pona yo monde entier mobimba bawa malamu bazalaki wana bo papa ndo défendre bazalaki wana mais na moment wana to mona ya gia na lettre ou tu chef na président na ba fondé tout Gabriel aza suspendu Juba no makaye biso to mona raté mais tant ko yo pesa suspension moment za ba problème de to mona ki baza na kata groupe ko pesa suspension na kata groupe siko wana za choc te na otuna en réalité ce qui y a Gabi a rokangela kanda fa kangela entre président bien fondé parce que elle aura MK aux exécutifs a bloqué après Christian faut d'abord Gabi bloqué Christian Choga il faut d'abord savoir qui azalaki nani na kati ya bomoko pona aérotika nakutu azala oyo Guy azalaki aki babenga ai porte-parole président azalaki à l'époque on dirait président Bobo yokate lalu to sa ndeti boy MK nga azana na grade ko kai kozala nango upa tozo sola a pembe na lobi boy na tuni question wana azalaki choc te parce que eza bien quitté, rau bank quitté, ezaki IDPST, pépère DPT, ezaka batu basangani, association à Bomoko, pour ceux qui di kamboye ba se soutenaka. So tango ndeko na bino ezo senga bo pese suspension, e bane ko mérité na télévision. Et puis tant bo pese yango na télévision, aza na problème po ezaki balobi abomi mutu. Mutu wana soit disant kufi po na ye mais kaka même moment boye na suspension pour bopesa ye on a tuni question ezala ki choc te bon comme des chocs ya Gabi te au moins c'est qu'on a vrai sens yaki pas ko lo baté au moins mambo nezo salama les ba lo ba ke Gabriel yaki azongi ba vie na temps normal na ko kepe na papier na télévision te to pesa ngo na groupe parce que na groupe alnge pa yoka ni ne senga kaka na télévision humiliation. Le quoi koto balobi ke mutu wana kufi pona ye biso peto PC suspension c'est-à-dire 12 to humilié et ça choc on est ce ensemble batone ba tenga siko wana to ye bate pololo sope batona babiba wanga na mutu ba mona liboso ezana na plateau ya sala ke ya Gabi ba beta munduki wana tena lobi bo yango sala te pa Gabi aza déjà ba revanche te ezaka ke batamboli ya Gabi pas les erreurs mususu mais wana siko moni o lelo batu ba kama bobosana yona bibola mabena ye batu bazela ngona ba groupe wana bobo sana te sikoyo to zongi to ye tant to ya peut-être na oyo bolobi ke ya Gabi pa auto choqué to ke nango ka sali do ya choqué avant ye pa ya choqué to le cap voilà to progresser pardon la Luna on a précisé donc par rapport ya et salamaka entre ya Gabi na Papa Guy est-ce que ya Gabi pe banda makambo ne salamaka akendaka de ko assister Papa Guy to les autres personnes na ba problème na bango to atikala na rancune wana ya Gabi na nous déjà MK bato moko rancune non rancune te aloba makam na biso ke dete loko abosani eso bi ke bina samlo pa poani abosani soka yebi ke ba shoka yepe tanga yako senga pardon emso nga senga te na biso ka bosana na ye makambo yebi te et puis pour apprendre bino au moni jour ibuto aleki na mission babilo ko magana za na na maîtrise ngo te talaka muto benga na pota so expliquer nga abi o mais ndeko wana pa oh ni question parce que baza moni ba diaspora batala biso bazala bazo baté biso to yo lo babeto bosani me bango ya des fois bakanga pe makambo abi ke likambo wana nena lo baka boye me batu bo bosani yango na biboye na kilelo comme lo biki ya Gabi pa auto choqué en tout cas to tanga ngote peut-être muto to tangela comme benga ngo choqué pona ngana lo peut-être pasteur pas Serge Patron parce que baki bon mi balete ndia Gabi seka ki bango soit disant bango baza ba maria ko kolbelo kwa bongo te c'est bon pona ngai kota passage en tout cas ya Gabi be machoka ki passage to chango choc eza mabe voilà côté wana songa na zongi sima to ye ezaka ke bake wa choka ka mutu à l'époque côté choqué mutu voilà tu évoluer toujours na baleka mutu tena mutu kanda te voilà parce que o akale peser ko leka wa ba voilà tu évoluer toujours na ba choc parce que babi apto silicaté c'est-à-dire tout le oyoyo ezali bato bolanda bebiso bo sindika pété parce que ezolo ba mapé moi c'est ya Gabi toujours à choquer si pays butu aki kolobango peut-être alobi yango po on a clair omoni butu bablo asalio peut-être à cause ala azana place moko boye et lobamaki il est pas profiter le mamaki a déjà na bilobela ne akala
mais alobi yango azoloba yango te kofanda c'est trop dit quoi aza mutu ti asobika koza peta nga sisaka na pe bachombo peleli ayibu tokene bien ye pe koza mutu eza mukuse mayele eza ya kosuka ondima voilà to évoluer nene botai toujours ndet olobi makambo ya choc bada silikate mais tout est-ce que nene botai ako ignorer lelo qui a Gabi a choqué coquette ça Gabi a choqué biso nosto yebi o ya loba eloro mo o ti lelo gamba âge et dérangeant makasi o ba tu ba yebi ke za bongo te mais ya Gabi a komisa yango bongo akumisa baleki muso a komisa po choquer ndeko na ye wana coquette yango mona zoba ke mo choc wana bo bongisa ngo bozo ba bo chango na place mais bo lukela ngo makambu na ngo te ya ko balisa ngo mais o comprendre mais ti lelo ba ezela malembe nazongi na ye na bandi be mission sika na Toronto ngana ese de pa na mama na loba esa ye bitangu na ye na bandi internet na ye mbala moko na ese to bandi ba guerre na ese bato ba yebi ngana ese da ko kiti o mati ese so ye na 12 po na Gabi na ye na juste eraka klikamba comédien moko boye kaka ka ya Gabi ngani ngakufa mbeka pona ba comédien ya Gabi akotelo ko nga kreta ba mère apoto ba bando finga ya Gabi to ba finga ya Gabi ezaka likambo ya Gabi te et c'est pas c'est on a payé sur tout ma Gabi papa na ya pe quitter matiti ya Gabi a echa na scène ba mère apoto a retirer parole toleki des deux ndeko na biso la duchesse tanga lobi ke ba comédien bazalaka so ba sisi ba tournage au mona o azui mwasi o azui mobile est-ce que so totali bien la duchesse tanga lobali kamana tanga kombo ya Gabi teton sola atanga kombo ya Gabi te bino mo poser ma question to sola te yo me dois répondre à biso la duchesse atanga kombo ya Gabi te mais ya Gabi azwaki de devant pourquoi abike naza pe na bandeko yo baza ba marié parce que tant la duchesse alobi ke ba comédien akabola kité achaki bango nyonso en général so ya Gabi loko aza marié ta quoi pour betane kara matalité to sape na bandeko baza ba marié quelque part et ça qui to côté et il biso de un pesa musala biso ba comédien na mona mutatelemela yango te loko ya Gabi na mama Kalunga tout le monde abetaka ba dedo ase la duchesse abeti faux alobi faux mais ba lobele boye boko kate mais même si bando ke pepa ne baba Gabriel a faux mais babo sana ke Gabriel tabimi faux pour défendre kaka bango ba comédien ozoma fa sanzo ba ke babola muna ye zipa makeyo kana raté et yaka obo mona ke kitaka e mataka mais so totali akufela ka ba comédien pour la duchesse atanga communauté toza clair atanga communauté ko Gabriel ndada so sisi tournage azu mutu ngani te des alaka ke inyo fait la force de quoi lobi mabe il biso tout hôtel ma pona ndeko to lobela ye basala yango te mutasala ngo ka Gabriel toleki troisième maman Mélanie mambo yaki abimi moyibi na poto bilamba batindi bazongisi na tindi bino na chaîne ya Belvi Kandila patrona bokende kuna apa siège témoin to sala émission ngana ya Gabi pona ndeko nango tangi kombo bato nyonso baosala be mission MK bafinga bango te ngaka na ya Gabi tonga tozwi micro mama na kutobela mingi te tobela ka mukie po mera na mtapoto ti batapoto mingi bazwa para mère wana o basala ngana ya Gabi ka pona ndeko wana bafingi eleki sikoyo émission lobi pona ba âge surtout wana pina ibeta mutayamba ya Gabi émission na eza Prince Luamba yo na fanda oyo kanga Prince atuniye na ba génération banani baza baleki atangi okokoye kotanga atangi Illustar azaleki Nomi Barcelone azaleki Cardozo Mille Esprit azaleki Mimika bon la fille de ouf azaleki tangi comme na tour ndeko na biso ya azaleki yo no tanga ya zaleki ate toza ba pré siko soki mutalobi baza ba pré nde yango wana eza choc ndo na ba diaspora donc malembe comme yanga te amato akimia malembe donc soki ya Gabi lobaka ke baza soki ya Gabi pa baka za ya na ye wana nde ngeza choc te toka ya Gabi lobi baza ba pré yango nde eza choc siko ndeko wana magelelo mo bambote kota ata alingaka mona mabe soki nga nazala na place ndeko wana na place na sika nga zonga ta sima natala mais ndeko nanga o petango makambo yindelenga na internet afinga me pepo na nga est-ce que lona ko beba ne kaka Paul bito za ba pré
nandozonga ka ata yo moko nene kotala boye parce que atangi Barcelone a master coquette atangi princesse atangi Mimi Kabongo ba master na âge parce que on ne pas na matonge ba est-ce que place wana tabino moko bon moi te que tombolo ba choc bon nga bozwa ka na biboluka makambo so bobali sango na mo choc ezobala na te ate loko ezobala na te na kombo choc en fait dérangeant et ko déranger net par rapport à quoi est-ce que faka lobaka kaza yaya na ye mais oui soko ba kaza yaya na ye wana ndani ngaza malamu loko lobaka baza ba pré wana ndeza choc mais en fait il pas yaya na ye aya na ye à peu près naza makasi na olela luka question voilà tu évoluer comme ça na tiki la pesa ça na lobika ke o mani mama loba ko batu ko ya msuti batu boyaka na bemiso boyaka na te tu bito swana te na loba na mimi na swana ba diaspora ouais parce que ibutu ayaki ko yesa ba diaspora te ke ya gaba choka batu to swana par rapport à choc ouais yonga na poser sous question est-ce que soki ndeko lobika ke toza ba pré nde yango faut choquer mutu yango pesa choc et bongo ndeko wana tango likamo yelaki on internet ndeko wana afana na plateau pona ko fingama ko défendre est-ce que Gabriel na monde théâtre ata na mutu to afana na plateau ba finge pona Gabriel mais Gabriel sala ngo trop moi mukie ko za mato nazo répéter loko moi mukie mta risque ka pona Gabriel ke ayev mabo elulu yeza mama top na lobi te ke bando musu baza mabe pona été parce que lelo na mon internet mtu acha kita lobake mba fingi mtu mo eza mtu onso ta komane ka ko komi zipa komi bomba zo boya na yeta ngo ya boye ba okuna ba koyela yi voilà ya gabia ondo tala ngote ya gabia kipaka ngote aya vema boye to lobaka ke mama na biso na be ba finga ngana ya gabi mata merci na chombo tozo ndeti bona ete bana gabi kala so azwa merci ndeti nga ata ndeko nga mwasi na mona ndeko défendre nga nde na mona pe batu mususu na zwa merci te na sala pe problème te mais ka po ya gaba lobi ke toza ba pré de lelo comme ba sous-zone a CCC a choka yete so yebi pete na choka ngo kumbami o luka choka ngo boye choka ngo yango ya ba pré voilà je crois que batu ba la biso ba comprendre molo ndenge nini Nene Botai a expliqué biso par rapport à ba choc toke plus loin Nene Botai iloko iboma penande makambo iningisa memba miomba ba estomac ya kati ya serre na biso e beta dikambu ya le ya ndaya mamundaya o izaki bato ebele bayebaka na bango te mais le jour où ya Gabi aza lumière ya Gabi aza étoile l'air abetaki le wana ba na baba na mike ya poto ba comprendre makambo wana lelo eza choc makasi pona ya wana ti lelo na ya Gabi ba solo la répéter parce que bonne information na kati ovema déjà benga ya Gabi ba sololi basolo bakoko sola pas du matin à bende te bo selo bino peut-être bokanti peut-être malé ya benga ya Gabi pona matanga non bon oui est tombé matanga mais peut-être timo kilesi ya balinga bazabine mite banga basola po malé ya penda azana ebike eloko Gabriel alobi a part yango na pe na bola mo be Gabriel sa pe pona nga o eza très important ko leka o to leki aloba ngote na TV ta aloba na TV te po leka be mission te ouais te so mkolo leka be mission peut-être pona leki be mission te vous comprendre malembe na oya olobi ke batu bayebaka te eshoka bana mike ndenge moko komisa ngona top oyo komisa soboke na chaîne ya Lekechu mwana chaîne ya Lekechu Congo Liziba télévision Lekechu azawana ayamba vena nga Batista ayamba ye basolola o bakoyi ko solola Batista loba yango tout le monde ayoka à part ça ba comédien tango ba kemisu ba yebate yondo yebite ke ba comédien ba yebi lokwa ba fonctionner na ba monde ya hypocrite hypocrisie pardon mutu na mutu a gérer ngo na kwena ye ndeti nga na part na nga na sepela na ya Gabi na ndenga loba ngo émission te pour ani pour lokola baza ba master eza vie privée na ya za master na ye lokwa déjà vient na so Baptiste aleka ka confirmer fa ki ya Gabi aleka na ye te pour loba pour na za master José Baila na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na rembi na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service JB Service Otelelo
international. Tata na ngai nzimbe service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge pe biloko ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo nzimbe service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soku tali kaka bui mbala moko zibe service epai ya José Bayila. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakukutula ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. Ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue ziba service akakuna ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais zibe service ekare eza musike ene botia yo biza choc te na lobby eza choc te mais maman le asepela nango te même nga moko na sepela nango te preuve ane bato bamona na sala émission pa lekechu nazo condamné ya Gabi na bia Gabi yo za camarade ya maman Léa eloko yo malgré déjà vient na so Baptiste le cas confirmé na logique des choses yo ko le kate po za masana ye eloko ka musu bato bamona ngo mwa doute mais so yo leketa ke bamona bino balobelo ko eza bongo ataye moko via le cas confirmé ya Gabi okoye ko sala ngote ko sala mabe mais za choc te eza ne maman le asepela nango te eza choc te po eza eloko sikate eza pe secret moko te ke batamaka ya Gabi ya omoni ya on loba boluka biloko mususu bo balisa ngona mo choc wana eza choc te mais oui eza choc te mais siko nene botai pardon pendant cité na ngai soki ezalaka zela pardon soki ezalaka eloko eza secret mutu ayebi te ou vient na biso Baptiste aya nango na émission pa lekechu te lelo yo naza clair na réponse nonga na répondre ba oui ya Gabi vraiment choqué parce que naka secret moko mais ya Gabi a bimisi yango eza choc mais ya Gabi déjà tia leka na émission vient na biso Baptiste déjà lekaka pa lekechu bokende nga na okbanda otinda binoka na ba preuve po comme on côté là non sala te pona obi bien côté za berrer na ye na kokondane payer pour ça pe na berrer na ye ouais na oya eza choc te eza ke maman le asepela na ngote c'est ça voilà maman le asepela na ngote po nazonga sila sasa micro et puis ngote ne sala ke yango na otuna ngana chité na oyo mais pourquoi tout le temps bossa na iloro oya Gabi a choka Mao Givule nazonga selina na ndilo yaki na décision te yo so chango lokwe loka kala fo bongisa ngo na sungo kaka pourquoi to bossa na eloko yo Gabriel a choqué te eza mambo uchi osama mikolo premièrement omoni akoyi une erreur wana po ani ya Gabi Yves ayambi Mao kaka Yves musu na ba Yves ka ba cameraman bino kaka bata ba question oyo neti ya Gabi atalaka no be mission te Yves a posé question na boule ke ya Mao ndenga kumisi ndeko na biso asala pa prouver OK eza po na bongo te ozo comprendre ya Mao lobile babaka leki ni omona malamu te leki wana sala malamu bobo eza normal parce que leki wana sala malamu ko bomba bolamu te Yves a loroti sou mikona aye nango ya Gabi Mao lobi ke boye ya Gabi siko yo lokwa tala remission te a comprendre nango na ndenge na ye ranzo ne peut-être ya Mao asali pa mona ye mabeke ndeko wana bobo asani ni atumbi ya Mao pona nga nazaki pe contre nango to na mona ke mission na lokota téléphone nanga na benga ki ne ya Gabi osali mabe oyo tali émission te nga bitenga na tali émission ya Mao genre alobele émission na ezati kutata na rapport na yo te OK mais c'est yo tala rabe mission te ceux qui m'ont posé question ça réforme la quoi ta partie comme ça et bando edaka yo pour répondre à karaté pour misala ya biso ezaka matière ko ta pour muto azwa mbongo mais yo zotika là na ba problème OK naza clair et loka sala pour na ya Mao asala mabe voilà
Merci. Ya mawa sepela te. Voilà. En tout cas sepela te, ça choc te. Yo na bibo luka makambu ko boba sana na choc. Nani lalu choc wana eza comme mo ezo peser. Donc eloko ebo maya gabe za ba vérité. Si faut comprendre. Ndeti oya mao eza ba vérité. Oya mao tezela ko sangisa makambu te. Oya mao na lobi bien asala ki mabe. To lo bateke oya eza ba vérité. Ba vérité par rapport à quoi? Ça les mabe parce que ndeko c'est là te. Tozeno na ya mao parce que ya mao lo baki likam na ndenga mabe te. Ya gabe répondre na ndenga mabe. Ya gabe asala ki mabe. Vous comprenez MK vers ndeko na biso ya mao. Pour ya comprendre en sens mususu. C'est ça. Voilà. Tozo qui déjà vers la fin, voilà, Nene Boutaï, Bandeko, Bazoar Matanga, Bakoufilar Bayaya, Bakoufilar Baleki, Bakomédienne. Tout le monde a une contribution dans le grand Kimia, sans problème. Mais qu'est-ce qui fait où il y a Gabi et tout le monde Makas? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a Gabi, Bakomédienne, Balingi était ou comment? Non, il y a Gabi, son habit qui va comédien, Balingi était. Ils ont trop dit parce que Kolinga paye. Tout le monde a hypocrisie qui n'a qu'un makasi comme va comédien Balingi à Gabi. Ils en ont surtout ma Kolinga hypocrisie ça. Toi pas Kolinga hypocrisie ça. Gabriel Boni, tant on appelle ça moi Gabriel avec Gabi wana. Gabriel Boni, na on peut Balinga qui est vrai bazar. On Balinga qui est vrai bazar. Et lorsque toi ba comédien na kocha bande gonyo so tout est photo banga quand même nzambi. Eza ebele Balinga ya Gabi te mais mukio Balinga pe bazar. On Balinga qui na mou vrai ba utana ye musika. Les lois internet étaient séparés bato pona makambo boy oyo mona ke tali yango boy bibilo mbo benga yango choc mais so bocha on a balance na makambo lo be bala na te olobele mo ebele pe balinga ya Gabi tena lobi boy oui ebele ebele ya ko linga baza muke parce que natangi mama nyonso mona ke est-ce que bosi boyo kata bola mona ba olobela ngo te ba olobela ka eloko mo boya mabende bato ba otombola kiaza mabe kiaza boy mais à un moment donné muto abosana ke Gabriel wana tanga likambu ya biso surtout ba comédien ayaka pe mo liboso biso tozongi sima ya milaki saka loba ya des fois pas kufaka ba victime na batu po na biso ba comédien ya des fois pas le kaka bambeka po na biso so asala mo erreur mo be batala ngote batala te Gabi on a pas sala mo ba yaka kamba ko Gabriel alekisi Gabriel azama be OK vous comprenez ndeti ibutu ngana okamwa nana ba audio eza ya Gabi apesa nga ba audio en tout cas émission ya ibutu taka omoni ibutu bandi ko déborder Gabi lelote abandi yango kala ibutu ah oui pona yo a déborder rapport ni ba wela ni asala yango trop asala yango mingi asala yango po ani parce que ya Gabi alobaka mataka mamna mutema te MK ya Gabi ko bungele boka se ba jeunesse belé boya ba gafele Gabi na ba télé te ba gafele mais on a ne pe bango so pa mutu muso ko benga na pe bango mais ezana pe na ba limite biloko musu a pe ya ko tala te o pe se pe na benga na ndeko mais pourquoi ko simplifier pe ya ibutu te comme ya ibutu ka ya nini asala yango to obatika ye pona nini ya ibutu asala yango mingi et surtout oser tia ko sala yango moment batu ba olela kolobake ko kepilo kolobake so asala yango po batu ba ozongela ibutu j'espère ibutu tanga yeki kolobebela bosani ke tanga kufela ki papa na yaga batindi ba audio na nango bocha ba audio parce que okikanda na monika ibutu alobebele papa bosani ke yepeta ngafela ki papa ya Gabi pe abenda ki pembeni azoka ta MP 100 francs na ya pièce ki est-ce que on a plateau na ibutu alobaki yango il pas bien contribuer na ya Gabi na matanga pe tende tu pona information abuka na te soka chaki $10 $20 azane babenga ngoni a regretter te po ayozwa manango te sikoyo bon to chata bongo soki ache est-ce que alobi ata o muke Gabi pesa ka na privé émission zaki ya yote est-ce que ibutu l'émission na yo tanga yaki ko loba na Gabriel kaza mabe ya shoka ka batu est-ce que lobaki pe ke tanga na kufela ki papa Gabriel abenganga na pembeni abwaki ko tia ba $10 mabenganga na pembeni na pesa nga tempe na mission na ibutu alobaki yango te mazaki ka pressé ya ko sali réputation na po batu ba yinaye ba monnaie toujours mabe siko eloko nini sali po to mona c'est là non ko bongsela ete te na bongsela tenga na ba voilà c'est ça non ibutu déborder la Gabriel makasi mutu to ayebi yango moi il y a des fois pour faire na ba plateau boloba mambo même so quand encore on a te polo sika chapeau siko mon on dirait yo na yo aussi solo bobi oui bravo ba pe na ba comédien ke ko ba benga to ibutu kene bien na yebi na ngana na monde comédie na mambo ne kenaka ana bato pe tanga sake biso ba pe ko ngana ebisio ana bato pe batenga ke ibutu kena ye yo aye pa oseka ka sasa bien o ngana mystique na kena ye ko mais omoni ba décision yaka na one mission omoni ba kando yaka na one mission ibutu zoka kanda sotali no kela yangani ibutu zoka kanda zobe makanda parce que bandi théâtre lelo te ibutu mi okela no mawa yo bandi théâtre ba sera présent na ngai la di esobe ba sera présent sai tala na ba tap ta o banda théâtre so batu ba yebité
lelo ba Jérémy Chaban baye M tout yo bande théâtre R mususu Jérémy ayaki non pas présent le mbete et pas bela tay non ndako mais lelo Jérémy sali bureau ta niveau hein ba mabidi wana mobala minata son père bambote nanu kutu ata mabidi solo yo jouer te yo ibuto saka théâtre ba Kevin oh ya maman episode de la paix lelo Kevin pas moi ça filme après c'est mutu acheli mutu enveloppe nanu yo ibutu kutu Kevin eno ba melise mais yo ibuto sa théâtre ba mukwa ta siko mutu kwa kela samwisi checking mais ibuto zo rêver kaka vie ozana ka pona ofanda ka kolobaka ke belé kolobaka mabe lelo ba jeune soit théâtre zana zo bosa bité na bunda msuma momi mo pa poto bien remona na esolo la yo kutu na kutu zala raté bon na chata ibutu télévision la banda ata ko boire moi mike esunganga ba bonné ba ya lobby pena yo kuno kiparaté ibutu bon famille mon a Gabriel s'il te plaît bimama na via Gabriel obandi na Gabriel lelo te peut-être bokasa ibuta gafela gabi ka pona mama kambo yo choleka ya ba contribution te bat mamna lo ba tutu ba yebi ibutu ça lekine mission de boda Gabriel makas asala ngo poani po bi ke soka salon sok tena gabi ki parate OK ngamo na ba mission mo leka tumba Gabriel ngana gabi na mutu kana station abatami amoni gabi obatama oseka do asala ngo na nko OK so matanga bobeta ye te la mambu soki te OK aya mande matanga te parce que bana na biso o batala ki be mission balobi aya na été parce que koya ibutu papé et changer na mutu le côté aya ka te parce que da buzoba quand on fait na plateau lobi ba n'importe quoi pour na mutu pour bani oye les lisos en bolingo la bolingo te voilà manene to que déjà vers la fin par 3 minutes to monia au télé malembe olobi ke malembe sasa ko katanga te o tila ki butu ta o pesa ke mikwa loba o kanta zo loba bien OK continue ibutu lobi na groupe na bino ya Marie-Jeanne Bolola lakeli mutu ayeko ebisa gabi makambu yo moni yango mabe na place alakela mutu wana fallait alakela bato bakabola sila na belle bato ba ko chaki songi passer na belle premièrement boso ni yemo ko numéro 1 parmi bato bakabola belle na sila ye paza na 4 po ibutu afana na émission soka komo bongsela sila bongsi mikolo de mission nyonso ibutu banda ko sala akretaka ka sila kalata uta ko yembele biya obosani siko naya Marie-Jeanne Bololé wa lakeli mutu ayeki ko yebisa gabi likambu c'est normal il fallait laquelle pour mutu na sali mabe au moment mutu le la taba tu bakitaki oka ko yo yebisa ya gabité OK mais ibutu obi ke ya maya sali mabe fallait landela bato bakabola sila na belle mais yo bosani ke yo mo kaboli munene parce que obane ko fana na plateau pour na ko finga sila o belle va bane ko tinda yo te wana sala wana ba sentiment na yo donc c'est-à-dire parmi bato ko kabola ibutu yo folo ba ke ngape na bato pe bakabola belle na sila ngamoko ibutu naza mais ya mayi wana afanda te na plateau pour finga sila Marie-Jeanne Bolola afanda na plateau te pour finga sila mais yo ibuto lobi ke ya mai fala ka souci ya bateau yo ko yo tsa mai souci yo mona souci wana te yo mona ozoka ciseaux o diviser so mikolo zo ngo souder ciseaux parce que on comprend que te na kufela ki papa na finga sila mais sila sungenga na kufela ki papa alobaki yango yemo alobaki yango tomba chela nga poison sila sungenga o mona ke na finga ndeko mendeko na zo sungenga so qu'on a ba séparation na mukumba oyo sala to la telango bato OK et puis bato bon nga boko ta mama top ke mama top asali mabe te bo arrêter et botka top la mama top fera gérer ngo kaka non eza normal na pesio audio M4 na groupe nga na kata groupe na zate misika na yo parce que choqué ya ba wana vous comprenez botika mama top tranquille ngana mona mabemo mama top asali wana même ya gabe mo abibatika mama top asali le côté ezaki maloba gabe saki mama et puis mama top aboyaki mais ya gabe asipia mama top puis mama top tsaba audio wana très bien parce que na okikanda tsaba audio ngata bakufela kanga gabe na te makata likambu na momoto ko saboite to ko saboite voilà c'est comme mama top falaka sabo non yo sata mama top achaki ba audio wana te ndete oyambaki butu nani ngayo lo bangote vraiment c'est ça voilà maintenant to qui nous vers la fin to qui a au terminer plus mingi butu mais tout qui ne veut pas être aux pas mais pourquoi beaucoup ya mbungu ya ba comédien tandis que ibutu aza mutu moko ye mutu ayiko take ya gabi si il faut na contexte en deux non mais bobo mbungu pourquoi pour mbungu oyo ya gabi petango ba kufelaka achaka pe ba kenda pesa comme le cas contribution et humiliation quoi au moni tango esalama ki wana boza ba témoin bozala awa to ya gabi silika ki ba ya Nicole Bakata ba Ange Maisha ba te belé ba benga ki ya gabi ba te ki azong sene mutema sima bi bon toza famille émission o esalima ke non ya gabi mayo kakanda boya
oya yo o salaki na ibutu. OK. Parce que ba programme c'est kala mais ba ça de ces hommes, ils ont mis une bonne contribution té. Ouais. Donc ça sert à rien contribution moko ya humiliation autant ya gabi chaka et puis ça ba maquiller l'été. Comme beni ba maquiller l'été un problème té. Alobi boy. Ouais, ça na contribution ya opesa ye na ndenge na bango apesi. Or boya té mais akufile aboyi. Parce que ce qui est ko boya nga boya parce que Belvi Kandi atindela ki mbongo contribution Belvi atindela mbongo na ndenge na ye. Voilà mais ça on va dire on to comprendre pena réellement ba kitaki na groupe c'est vrai. Ndenge tona to mema te to mema ni mtu to ayibike ba kitaki. Ye moko mtasaya na groupe wana papa polo ako confirmer na émission na. Parce qu'on a contenu nga zana kata groupe M kapona boyango. Non ezaki bongo. C'est ça. Ba kitaki. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Nanene Boutaï, tourne vers la fin. S'il faut, mot de la fin, na bandeko batali ko na mission, na bandeko mususu ba oteni yo pe rigueur, et puis problème ça na ngote, so za bandeko ba oteni nga rigueur, na ba comédie mususu pe, ba comédie ba oteni nga rigueur, ezaka kande no ba ke comme tellement to vivre na monde ngo ya CC totika. Au monde lelo to luka ka bolingo fait dominer ka mabene belé. OK. Totika en fait mabe et comme dominer bolingo. Donc peut-être on se coupe finalement comme le roi ya orchestre ya mbelekete mazembe vita imana et kende bien okumisaka mutu kumisa mutu bien olingaka mutu kolinga mutu na kombo ya Gabriel te kena na kombo ya Gabriel na il faut na le kana TV na finga Gabriel pas mutu na mona malamu te linga mutu na vrai. OK. Parce que Gabriel aza mabe na zape na bolamu na ebino pe bato na bofanda ka boza pe na ba mabe na bino boza pe na ba bolamu na bino. Botika kaka ya yende bo l'extrango liboso emsu jour ngo ya suka na lola emsu yem to aloba bilobela ko ko tapelo na bino pe bokoti on a biso mambasolo te. Très bien. Peut-être na ba makambo nzamba tangela mutu ya bolingo Gabriel azana ngo déjà tant batu bakufaka santé zabete mo se pumoni yango na nzamba osenga biso bolingo sala kango yo nzamba bo tangeleka comme bino bo pesa mo valeur choc de pour le baki mulukika mo benzamba tangiango non ça a une importance te. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Nanene Boutaï. Voilà, on est là. Nana Boutaï, au moni, ils ont un mambo payé, comme on a cessé, surtout l'ingara autour, n'a pas que tout sur la réponse. Et là, il y a un peu de quitter le groupe de Tozoye que là, Balobi ya Gabi, une fois déjà prononcé dans mon nom, il y a l'ingara là. Et Memaye, et comme ça déjà le coup la Bakouk. Et au moni, bande coupé mususu ba comme son de tika ki ashoka belvi bande coupé mususu ba comme son de tika ki pardon na si ça pardon bande mususu ba comme son de tika ki ya Gabi ashoka belvi bande mususu ba mimi on a anglais on a que le roi ya comme un peu plus côté de tika ki ya Bakouk et on la majorité pe ya famille de bota neto okeli nde ba quitter na kati ya go wana za sikoyo wana za selon biso ba flatter biso bato to ko sa ba chaîne te po ba benga pe biso lobi bala patron na ba chaîne biso auto komi ko luka balinga biso na ba kombo ya bato so natali kutu Gabriel na SB na Bel Air télévision il a ba jouer ming na Bel Air télévision et ben non ça le problème te pour nani kasi yango na zolo baté non question na yo tika na répondre ya gabi so natali so batutu bo bota la biso ya gabi muta tourna mingi za na Bel Air télévision mais za na SB te so ka tourner na SB soka tourner na SB nde komi ke akomi mutu asila siko tanga bandaki tourner mingi pa bela omona keza na sens te surtout mingi na bato na botika soki ya Gabi choka e Belvi mais Belvi a defalonga le ta téléphone na yete obo benga choc soki ma Gabi choka e Belvi Belvi ke ya Gabi chokenga Gabriel nanga chokenga anga le ta téléphone benga yete anga zo contribution na ya tinda te tango tindi po bike ataza ne loko moka lobaki sepel senga te mais bola mupe ezali azandeko et surtout ndeko ngo yanga kasi Belvi ebi Gabriel te ube bande ngone basila ba ebaka ta me bebi ya Gabriel te ya Gabriel za kasoli kemeza ya kamba moko walobi ba ebi et ba ebi très bien ya Gabi abanda ko ba makamona linga asila na scène abanda lo bango lelo te abanda ko lo bango kala ba vidéo kutu même bima est-ce que soko bika linga asila na scène ne yango elobi ke azaboye ou bien azabakuki ayepe lo banda ngo made for pas il va bi azala bakuki ta famille bota te bango ba bande ngone ndeni yako ma fanatique na bango to ke to za no bato. Pourquoi? Et ça n'a sens te. Surtout loko yonde et loko wana ndezo sa kitoko te parce que bato ba pesa ba position mutaboma ne muto azate. Et puis ya Gabi mutongo kanda za ne pole so bi lelo ya porter gara pesa position na kangi. Mais ça kitoko te tout le monde azande konaye. Si la bisalu mams azande koné. Belvi kandi azande koné ba uta misika ba uti musika. Ba bola moza ebele leki oyo to mona lelo oyo ba je suis kingani je suis boy. Ba bola moza ebele ndeko ina ndeko nete pona ndeko bali kama na TV ngana CP na ngote ale ndeko amba mona commissaire nemi na commissaire ou bien na boaki non
et puis bato basala rango naza omani ngable msona lobaka pete bato balwake na côté la belle vie ngana fana belle vie na ngana fana belle vie na restaurant belle vie benga ibuto agangela ibuto lo bana ibuto ke oleki ne miso ke ba keso Gabriel ye na bureau obengane belle vie silika na makasi na informer bato lelo nga moko na misu na nga asiliki ya blague tabina lingi buzo ba te soke be mission na kuna na lingi te oke ba ke Gabriel soka ye na bureau okobengane na ndeni ozo comprendre zela ainsi ça abi dîner sous bureau te wana na lobby parce que wana nga na ebité yeka mtu ya olo ba makamne en tout cas nga na ebité nga na olo ba papa mam oyo wana nga na ebité po na landa suma ma be mission te ozo mona donc eza kitoko te eza bien ata mukete do ba yebani ba uti musika ba bolamo eza ba mabepeza lelo Gabriel ko belo mo boya msusu e déranger belle mais belle va ko ba te pone loko Gabriel alobi na yina e lelo Gabriel ko belo mo pona sila ko ba te ke na yina Gabriel pona no ba bolamo eza ebele ba uti musika ya CD cassette eza en tout cas, merci beaucoup. Non, bah audio ezali to sango. Ba toi joala ka ba mo bosanga ba makambo bo bimisaka mutu mabe. Mutu akoza na ida mabete ou bien mutu alobelo ka mabete mais mona mutu asa sauter premier pour nobelo mo bepo ba lo ba. On va dire ba mama ba ordre pesa mi surtout ba blomo na yo ka ba ordre pesa ma rapport à quoi? Autorité morale pesa. Et le côté dans autorité morale, te na ordre moko esa no na te. Mutu na mutu so ça let sentiment na yo benga Gabriel te na o ya pensa ki est allié. Parce que Belva benga ki ya Gabi ba soli très bien benga ki une fois te mais loko nde bolo ba so ka mona na teza na ba raison pour o pesa ki ya Gabi ke moya ko ya ezate aibi ba raison ya pesa ki mais nde bolo ba ke bo za pena pe mbonga bandi ko to monte ke ya certaines comédies ko déranger bon pe ko pousser peut-être ba ya pe matanga te quand même yo monte ke contribution et côté humiliation bo mona ngote eza humiliation te ya eza humiliation et surtout mutongo na Gabriel azana mabene mais tant mutakufaka to mona ndenga telemaka. Est-ce que moment revanche est un moment qu'on contribue là les bateaux va quitter pour la revanche il y a un sens té c'est bien pour ça chatter on te dit que bah oh il y a le bah oh mona roya ko mona ye apesa ye azui mais surtout mi ngo sami ya groupe ko zwana ye té pour ça quoi humiliation ça li kitoko té c'est bien té. Merci beaucoup Manene to sisi botala psona tanushka TV il faut que Renate MK TV yo kani rendez-vous la prochaine numéro bye bye.